pesa bana Cape Town mbote bana Jobour bana Durban ba Pretoria donc Afrique du Sud mobimba. Je reste Malele. Panza image. Abwa ki la binodo ya number 1. Aside ya makambo. Je reste Malele. Dara jeunesse a contrôler makambo donc voilà quoi. Petit balkini baseka yo, je t'en prie tends-moi la main, je reste Malele. Petit balkini baseka yo, je t'en prie tends-moi la main, je reste Malele. Alors merci na bandeko bakolanda biso un peu partout dans le monde entier babia Del Joko babu danger na bandaka na yo posi na récupérer bino to bokomi déjà yanga sans oublier Coco Arafat Makizembe na bi que non yo yebi donc Kati on veut Jimmy Bella ou vitesse à Jobo Youssou pour être bourgeois de la ville parce que Moussa na demi na sa bongo lisuna kani mpiana bando ki bangi les jeunes boss on est là toujours na cadre émission na bino Free News de Cape Town balobi bolanda biso na fimbo abi esi na récupérer coordinateur à fimbo na Mada City et je reste malheureux donc na Afrique du Sud mobima alors ken mpiana ça me panzani ken mpiana comme une escroc on ko escroquer bat na Facebook ko escroquer bat na ba téléphone yena vienne Jimmy Bella ou pour te citer maman ba combo ken mpiana ba comme be escroc ba comme ko escroquer bat na combo héritier watanabe alors ken mpiana ko lo bani na bato ba ko landa biso merci beaucoup je reste malela. Merci pena Padou ba jeune pena ba simbi mboko obi Padou donc bango pena Padou ki bangi donc ba jeune ba simbi pena mboko omoni je reste malela na peso merci na no na ndenge oyambinga otiki pena ba activité no nyoso oyambinga yi to tambola nayo tinenge na sala makambo tu toza toujours na yo soki pena za expo yo pose expo donc oza comprendre donc soki na za expo yo pose na kati ya mulama de expo te babi yo expo sala ba numéro lokuta bolia ba bambongo yo voilà problème ezate tozo fanda na yo to fazaka na yo to lamukaka na yo donc makambo nyonso na sala seke yo poza complice donc je pense que mutu soka komi na lupemba ba makambo ane ya kakaka wane ya kanango ba kosela yo to mona o Willy Mouchen aliaka na toilette ti lelo to mona ba pour inviter to mona donc kutu soka komi na succès makambo ko maka toujours ebele to ka ko tena spot kutu abela ka kutu wana tuka ka ko ba yabi ko tena spot aza garçon mo baza na ba beauté na ebele po bana basi babanga vie ba kosela kutu malade vie na ko tena spot donc loko mona olobaka mboko ndenge toye to kuti mboka na mboka za ba konzina ngo na pesi merci na Trezeguet Musala za vie moko boya sola très bien yango ba benga ke demi-die omoni batuneti ba vie na biso ba Jimmy Bella o baza ba vie oyo bazo mériter beaucoup de respect na sens que aza congolais moko na Jobour oyo lelo biso ba ndeko ya media soki toye Jobour na ba façon vie wana ayambela biso ba logement oyo apesa biso aza vie oyo tokozwa kombo na ete totika batu balobela ngo ba n'importe quoi parce que le long na oyebisa yo Jires tokende na Jobour je pense que le 9 wana tozana Jobour et le 9 le premier wana tozana Jobour yo moko mona ba logement oyo vient na otia biso mutu déjà soka so futelo déjà chambre par jour 700 rennes par jour mutabongo vraiment n'habité alors ken piana ce de koloba bien et cause à la nini c'est à point ko uta wapi kozwa Jimmy Bella ko publier na la bouche autorisée à publier lobi aza escroc ba que non eza ba chaîne yena ken piana voilà ken piana mtakenda ko zulaye ba contact ya ba tupo Jimmy Bella ou aliaka a fait ça ken piana makambo yo septo loba et cause à la c'est à point ko uta wapi eza nango kabali kaka ya bandeko na biso ba journaliste à Kinshasa parce que nga na tali na moni notification yelo ka la bouche na j'aime ya massa na biso France Temai nde eyaki ko frapper na Facebook na nga na moni depuis nga na yamboko Jires Malela tozalaka na yo na postaka ba photo na tikala mona ta j'aime ya massa na nga France Temai te mais massa na nga jilebo talatala massa na so jilebo talatala pacho refi baza bato ya mitema malamu mona nso aime ba Mike Lokamba pe ozomona nso aime photo na yo mais place kaka bake ko noter escroquerie nde na moni j'aime ya Frank ezolakisa déjà jalousie déjà ezali na kati ya musala na biso mais France Temai aza garçon moko na sepelaka ne makasi mais atikaka kokota kaka
na babuzo ba ya pamba pamba tebi na biso za kabal na bino bosali bosoli na la bouche eza jalousie lelo soki ken pe nazo voyager na minute o ken pe na sa mo ba déplacement batu pe bakamwa ngo pe na te parce que ngai pe na fanda na ba Congo na kaka ba mama moko boto mo na ba Yves Abdallah ba so voyager ba Jacquinda la ba so voyager tozo mona ba Nati Lokole ba so voyager banana boduga surtout nana boduga ndem afungola kutu ba voyage Afrique du Sud tozala mona ba voyage neti eloko moko extraordinaire ok kamuna likambo zande na tanango peut-être eza nango te ya kenkan koyoka no jalousie te parce que nzamba kolongola bénédiction na ngate apesa yo alors bakolo baso lobi pe kozala peta ya batu mususu donc tokolo bakana bandeko na biso ya media auto sala ba musala moko nde basali trick wana po ba déstabiliser kenkan voilà parce que ozo voyager trop voilà les alikambo voyage bazomona ra que non Jimmy Bella onda tchake na ba condition bien Jimmy Bella onda edake na ba billet ya avion donc bazoluka sikoyo ba déstabiliser kombo ya vie wana pour na jalousie et ça jalousie ce que ezalaki Jimmy Bella alojanga na hotel à Cherté depuis kalana bazalaki wapi po baloba makambo tout alboso na yaki basalela ngaka bémission mabe na kombo ave na Jimmy Bella donc chaque fois na ka Afrique du Sud veona ba publier kaka esco ba publier esco na voyage na ngal boso voyage ami balé yango pe banyati lisusu comment na ba moment o ngazala na kini to galere to zo toka neti banyama comment boloba ba biloko ti alors cela veut dire que non donc batine faut pas comprendre en plus c'est eloko mona oyebi so Jires Malela eloko mona oyebi sayo ko traiter bien comme escort na koti na vie privée ya viete na koti vie privée na été parce que ngai na oyebi so ba respect beaucoup de respect on appelle ça ravier na ba qualification oyo bazo pesa et pas na réseau tout en penate zo tout en na sens nini batu bazoloba batu bazokoma mais bazola ki sabiso ba préviter ken pia na ozo côté la veille Jimmy Bella ou parce que na zo côté la yete na lobi na zo yem tafutela ko biye ko longola ti Afrique du Sud voilà Jires basi la ki sur preuve ezala ka mutu azu titre a commis pour déstabiliser mutu démontrer batu preuve la ki sabiso preuve alors yo ozo ko nani oyo akosala ba jewa ezali nango ba master ba journaliste kaka o na obeta ba kombo awa nde bango batu basoli na la bouche basala ba biloko wana bino moko bozo ba mitaka na bino bo filma kutu ba mitaka na bino Yécoute, bon, attends la fin escroc, c'est pas grave. Bon, publier dans ba mitaka na bino. Tant que ne pas peut on n'est pas. Quel seul te mettre sur ça mitaka ne comment nini comment un journaliste ou hasard homme respectueux pardon, le loba journaliste basé sur na respect wana te ba comment ko publier blog na bango nyoso ya mitaka la libanda. Alors tant que yo pe moko ya bato ya media ozalaki pe na Kinshasa wana. Ezalaka di ya kwa ko publier mitaka na yo na kati ya media po yo koti sujet. Nazo ebisayo ezande bana mai bazoluka voyage na mwinda. Bazoluka voyage na mwinda neti nakutana na masa moko awa maso nani kombo nani tozane joana ba Jimmy o abaki fanga atindele passeport koto alukele visa koto mwana bandalo parce tozane na ba Yusuf o to fandaki place musique za beta maso alataki jaquette ya rouge nani chuke voilà chuke mwana bandal yo yebike chuke alukele atindela passeport alukele visa Afrique ça partir awa yo yebi masa na biso mosusu Mike Lokamba déjà a publié les 30 to kutana le premier na Chobu aso les 30 merci beaucoup merci Padou Kibangi voilà niveau riche na lobby na teli boko nanga Angers so Mike Lokamba yo na teli boko nanga Angers na lo bango na zo bomba te na lo ba clair na teli boko Angers soki Mike Lokamba le 30 et sali ke anyati mabele o ya Mandela président na biso ya ba prisonnier nyonso ya monde ke ye aye le 30 awa boka tanga liboko le zela na expliquer la to lukola le chef de ba lukola héritier wa le pas sangara de kunda zela na expliquer yo omoni Mike Lokamba ndenga zana omoni ambassade Afrique du Sud ba pesa la visa bi pesa la te na ndimite na santé Mike Lokamba zana ngwana ambassadeur wa ndimo pesa visa d'abord la santé na ena no santé na ena no ndenga za déjà ambassadeur wa banga habité muto soki akufa na malili yakuna
Mike Lokamba confirmé le 30 à Rosoavia au Kitana Kacha Johannesburg. Le Bibacha au Tchelo Boko no Angers ce qui Mike Lokamba comme une mboka. Le 30 Bakata yo liboko. Bakata nga liboko na Rosoa passeport nanga na yaki nango na kokata yango na zonga na kini na tenalie. Nzamba zoyoka. Waleza Nzamba zoyoka leza oncle na aza ambassadeur to aza consulat ya Afrique du Sud to oza na relation moko na kati ambassade yo mtopi na ba visa toni. Merci. Ye alobi aza déjà na visa na ye azoya mais ngai nazo confirmer batu ya monde na ndimite ambassade ya Afrique